makambo ya kindingo ekwele lokwa ye mezaki yete. Très bien. Ezaki yete pasteur Mike Kalamba finga mangane chala mkomota akanisa moto. Loka macha pe baza bato nzambe bazu bapele bele ya mokili biso batu pende ya mokilo nga pirige po biso so ezali na koto pene ya biso nane pene ya pene ya baorchestre nga pirige obini ye batikela église te ye pene botan na pasteur atongeli pe bato église ya nzambe bato musu batikela bango héritage bato batikela bango eza na bato musu babotama déjà pasteur na kwa ba Mike Kalamba abotama déjà pasteur atongeli bato église na ndenge ya ki pasteur eza na bato musu batikala na héritage maza pasteur te yo balinga ba combattre pasteur Mike gauche à droite mais et simba te depuis pasteur Moïse Mbi esengaka kende bandane pasteur Mike Kalamba ya macha botelema oazo menacer biso gauche à droite biso tira programme liboso biso to beta stade des martyrs Mike Chap na programme beta imital boso beta na 2022 na décembre fallait ça zongisa musique na poto Mike Kalamba so zongisa musique nzambe na poto azo mama solo biso la biso sambela pa Mike Kalamba biso sambela biso ba bana papa Mike biso ba Kalamba to tikala kana moseni nzambe moko na kichasa hiyo to biso za kana hiyo nalalite omoni ndenge nini nalate penyela mutema benga na mwa batinji na mwa batinji mwana penye koteleka bomoni ka bandoki pasteur Mike Kalamba za nzambe makasi nzambe mutatinda na mokili makutana na mwasi ya mabe yango nzamba longola ye pembeni na Mike nyo so sala esimba te pour pasteur Mike Kalamba azali ya nzambe okutu ya sala ya mabe Tilelo video etika na batu bana soso batala so bakodi ba fetana atena compte pour bana na ye akomela bana misatu auto bota bato sente bato sente yo ko c'est la peñel makambo bato sente auto bota on a kolobela peñel mabete na taka bana très bien na zaso na prière na taka ne ba pesa nga mama ki sinjo bonjour très bien peñe olinga te okay Mike Kalamba aza nzambe aza mwana papa Kalamba zeni sebeta makitoko stade des martyrs le verset jibi surtout tozawana soki bana bazaka na kati te peñe ndo sambwa okay na munoko nganano na Janvier na Patrick na Messi na Diego peñe ngabika te donne-moi la force d'avancer. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Le rendez-vous de l'excellence, mesdames et messieurs, je suis très heureux encore une fois devant vous parce que par rapport à la musique, Nabiso Congo, ils ont vraiment m'embêter parce que l'autre comment on a des dérapages, je commence à la moi trop. Je me rappelle à l'époque, tant que nous avons la télévision, tant que nous avons grand frère Nabiso Marius, jeudi Marius, tant que nous avons ma grand frère Nabiso loko la Joka Kabengele le bulldozer, au sentir que maman n'a pas polémique, il y a grave, mais
il n'y avait pas de injures. Aujourd'hui, comme c'est un peu compliqué, les journalistes, comme ils finga batu, kende zonga, ils ont ça la scène, ils ont ça la sous vraiment bien. Alors raison pour laquelle aujourd'hui, Tolobi non, par rapport au travail, on s'allait exiger biso par rapport aux actualités, parce que surtout total la côté maramwanza, mais total la boye. À un moment, tout le monde a qui notre sœur Peignel, la mère des enfants, il y a pasteur Maï Kalambay. Tout le monde a qui église, a tiki maramboana, leli bat balimbisa, frère Maï Kalimbisa, tout balimbisa, tobi ah. Si on a vu ça, il y a un binzambe, marambo ya mabe et sili. Nous kande za marambo za toujours au bakisama. Aujourd'hui, sœur Nabiso Peignel, par rapport à Mambazo Loba, sentir que Isaka pour tenir image ya homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambay, ce n'est pas bon. Du côté de la musique profane, du côté de la musique profane, fait rigola, azo maintenir toujours événement là le 20 ou le 21 avril. Makamba Visa, ça pose problème. Ça pose problème, il paraîtrait, problème est déjà décanté. Fali Poupa, qui vient de sortir sur le marché de disques, son clip Alliance. Nous avons Alliance, clip est bien. Et nous avons tout ce qui est réalisateur, on a outil wapi. Par rapport à clip, c'est vraiment un bon clip, selon moi. C'est un très bon clip, selon moi. Alors, tout au long de notre émission, alors les autres, je vais leader américain. Leader américain, il est le seul, faut le baramountoutan waza vivant. Jusque-là, il reste le seul. Il a réussi, on a travaillé dans 4 grands leaders Yamboka, Nabiso Congo. A travaillé dans Kosio Lomide, a travaillé dans Jibem Piana, a travaillé dans Fali Poupa, a travaillé dans Héritier. Aujourd'hui, Azepa Fali. Il est le seul. L'habitation a s'est trompé, mais selon moi, il reste le seul jusque-là. Mexico. Il est à féliciter, leader américain. Ouais, Mbote Konde, merci beaucoup. Ça fait longtemps. La Vraiment, on benginga na CP Makasi kwa mbora ndako. Tout ça l'émission est bien, ba ba CP là quoi. Na CP Makasi, obelo ko lobi ba journaliste be ba yaka ba lo ba ngote na travailler na 4 leaders aminé na mboko. Aminé na mboko. Malika moko wanga nao. Na ba na quartier latin. Awanga nao. Jibem Piana. OK. Fali Poupa, héritier, na zongi sou na okese na ya Fali, l'on a très bien, Janvier à Songi, Makasi, l'on a très bien, nana Fali nanga, pour orchestre na uta, bébé valeur nanga te, quartier latin bébé valeur nanga te, wata héritier bébé valeur nanga te, webi ngalelo na vanda. Makamo beleka na mission Ken Piana. Isalanga passe na mutu. Lobela ngo tro na mutu na tala pena ke wata mtalo balanga bongo na téléphone. To sala mission na Ken Piana. Ken Piana qui ko poser ba question mambu ya Zakari na we rande bala yo kanate. Ngasko lokwa na za mutu Zakari ponga na mta we rate ha. Voilà. Ngana pecha Zakari. OK. Biso ngapa na pecha Zakari. Zakari sala bola mwana vina ko bosana te. Très bien. Tokutana na victoire amoninga makolo. Oza makolo bonde za no benga echo mwa peloka. Abenga echo mwa 500 ba contrat. Bafutanga serona $800 par mois, bafutanga RAV 4 sika $12,000 pour na Zakari. Et puis Zakari azakasona na problème, visa question na bengi ma 300 200 et zanga. Très bien. Donc il y a baleki quoi. Reconnaissance. Donc tant que soit Zakle et yena wera nazaki pour Zakle. Donc elle a kosa pété dans le bac Zakari baba baswe a contribué à la vie musicale ya wera makasi. Tant wenge kabwani Zakle ako muluba atika ndekone jibe muluba mais atia wera poa. Très bien. Biso tout au monde. Mais ça peut mama solo. Ah. Ouais, ça mama solo. Ba wata balanda ngo so ndenge nini. Na so wata gazanga na niveau mono ba gazanga boyete. Ya solo. Gazanga mabela ba message. OK. Na zaka ba message wana na bomba til taka na bomba. Na message. Tena ba message atindi ba audio we ratata la ngai soko longo longwe. Na mama ni na tatani. Ah? Na mama ni na tatani. Na zana besoin na hote we ra utasala na zala we ra na seka ka. Na sele pa video na bi omoni nga. Na nyonso na saka na yo. Na tiki yo na longo tika na we ra na. A ne pas héritier yo mto longwa yo. Ngam na longwa. Ya longwa mo. Ba benga note. Ngobenga nga. Atika na we ra na. Na tika na we ra na metala lelo.
tala lelo yena wera donc pona wate falaki na situation na yo côté la vient tonner na côté la vient tonner na tika na wera na na longwa vraiment na kenda ngam na epsa na kei na longwe na njora na zo décision. Très bien, Kisinjora, la bande, je comprends que va comprendre que Kisinjora ça Mutuoyo quand elle parle Azali na o babengara na facilité à langage so azolo ba message ezokoma directement. Alors tozo betali solo to banana non to moni clip alliance ya fali pour pas ebi. Tokos. Clip wana nyoso tokos. Ko juger ngondeni. Nyoso tokos. Star. L'idée fallait pour passer na solo nzema zano kitoko clip kitoko bato ba sepeli bazo na nyoso kitoko etama kitoko. Mais tout le monde qui l'autre fois clip wana ezalaki o maki na yusundo zaki un peu critiqué pas bande comme ça c'est comme si ba warrior ba la guitare ba Bilobela Bilobela oh Demer lobaka Demer Bilobela ba ça clip bien tala yusundo ba sanga na fali réalisateur réalisateur journaliste Roger Clip réalisateur avant des arrêts la ligue était koto mais biso totalaka biso stopelaka tu me clip c'est tu réalisateur tes autres clip est-ce que ça là yon bazo kata ba azana wana ya journalisme wana pona ko juger te yana zakana ya kolobaka ya maloba ko lancer message fala betaki boye mais ya kotala pene réaliser clip azana ngote voilà tout le temps na rôle naïe. Alors leader américain aujourd'hui parce que il faut que ne tout droit obi na été sur monde ba sortie médiatique ya Peniel Samba wazali mama ya bana ya pasteur Mike Kalambai rapport ya ba propos mo à tenir Peniel a tout parvenu ko lobake batubaya concert ya Mike Kalambai te baya Zenith te ya na la lite moni ndenge nini na la te Peniel a mutema benga na mwa batinji na mwa batinji batinji au clarté pour me que l'équipe Peniel leki alobi kitoko papa bana ngai na koma ko sambela na zongela mama ngai osambela nazana nga bien bolimbisa nga oyeleka biso to sepia to limbisa Mike Kalamba tika na calme voilà mais esimba te poza nzambe te très bien pasteur Mike Kalamba aza nzambe makasi nzambe mutatinde na mokili mais kutana na mwasi ya mabe yango nzamba longola ye pembeni na Mike esimba te non mais ya nzamba longola pembe na Mike abikisa Mike moti le passer vanda 6 ans ngoyo nzamba yabe ko pese moi ça malam non mais Peniel a lobby pasteur Mike na sama bepo pasteur Mike mutala kisa ye ko filmer la kisa ye ko mela masanga ezaka so lingo de tuyi muto okosa nyonso nenga bakosela nga ke njora milaka batirbo na milaka nga te voilà bonzo azana tuna ko liboso tangu abimisa ba vidéo ba beta po nya loba ngote kaleka to préparer des événements mi balé ya Zenith na ya Marti batindi Peniel oui ça va campagne et cosa na botinda te batindi ye mutatindi ye bien oazo menacer biso gauche à droite biso tira programme liboso biso to beta stade des Martyrs Mike Chap na programme beta mutaliboso beta na 2022 na décembre tiep na programme beta na Mike Kalama na beta et 2000 décembre 2022 tobandaka annoncé abandi ke tobandi sko na janvier de pena tobandaka pa 2023 tobandi ko le stade de Marseille 2024 tala siko niveau voilà makambo ebimiti tomba monika makambo kokuma pembeni ay ba bimisi bandoki faut pas déstabiliser ka passer. Mais le pasteur, c'est comme si pasteur Mike a comme un danger par rapport à concert à Zenith, voilà. Non, danger Zaté. C'est comme si Peniel ça va combattant. Non, danger Zaté. Non, danger Zaté. Fallait ça zong sa musique na poto. Mike Kalamba so zong sa musique nzambe na poto. Danger c'est souté ba combattant c'est ba vana na bango calme habité to bunisa bato te to bunisa bato ba beta na bango fallait le roi beta ki na musique à mokinde to lobaka. Ali Mike Kalamba yaka musique est ce na poto ba frère so na ba date. Frère Mike Kalamba nda zong sa musique nzambe na poto. Yem to zong sa. Fallait zong sa ya mokinde to lobaka. Parce que Mike Kalamba zo zong sa ya nzambe. Et simba te. J'avais à révéler makambo. Azo mama solo. Biso sambela pa Mike Kalamba. Biso sambela. Bana papa Mike. Biso ba Kalamba. Ya Kalamba. Est-ce que kuna ya sabino bo mela masa. Pardon. Mais tout ça ba chrétien tinga j'avais na mela, so na mela te na kosi. Très bien. Na mela ka mais comme mela quand des rappels catholiques,
to komela olango ko masondeni te yesi mokuta bongo la mai vino en plus fait na fête en plus na fête ba mela kutu ba tusu na te so balangwaka mais ba mela quand même mais na intimité pasteur mais kalamba ko ibisa moi sina mela masanga te on eza ba campagne mo eza ba blongo ba so monter pour na image ya pasteur te que ba monter des cas déjà qui zoni mais et simba te ya nzambe to tikala kana moseni nzambe moko na kichasa yo to biso za kana yi très bien parce que tout le monde appelle ndeko na biso pe kindingo oyo aza lelo intouchable ba bengi intouchable ya ta fingi ya ta lobi mabe ba aussi maïta sali aller retour na prison à qui à côté à Bimi directement kindingo aza intouchable na Congo apparemment non aza intouchable te moni ba pasteur Mike ba basela nzambe makambo ya kindingo ekwelelo kwa yemeza ki yete très bien ezaki yete pasteur Mike alamba finga magane cha même komota akanisa moto omoni majabu mutu elataki kaka majabu tekangisa kiye loka majabu baza bato nzambe bazu bapele belé ya mokili babi botika e bosataki leta pesa msatelita pesa sala très bien ezaka ndezalaka alamiable sobo sololi esili babomi moto c'est tout bana tina na leta donc eza na okaka bango tema baza batanzambe nde balimbisi biso batupende ya mokilo nga pirige po biso soeza pena koto pene ya biso na ne pene te apneki ya baorchestre nga pirige apesi biso finga bato te omoni biso vena nzoka tosalaka promotion plus ya baorchestre na biso nde tovanda tosala promotion ya Mike Kalamba etobika obeta na Zénith obeta na stade des Martyrs tozongi su fali pe asana ba concert na obeta tobeta na Bordeaux tobeta na Lyon ozonga biso lobelaka plus ba artiste na biso bango ba oyaka pona benjir yo mo ke bazo kangaka kanga bon kase judiciaire na bango ezobeba na biso za clair mwana mokonzi akota boloko te mais so okoti boloko c'est aux touchable te akota boloko parce que akota ki pe na akota ki bongo ya zala mwana mokonzi tusi na Lyon mwana mokonzi akota boloko bongo ya zala mwana ya mokonzi bana mikonzi to yebiti bana ba konzi to yebi kasi biso no leader américain. Bon, nana lo balika ma Peniel. Peniel nga kisinjora naza grande sœur et pas naza pe maman. Bien. Eloka no senga yo. Pardon bima na vie ya pasteur Mike Kalamba. Amen. Aza mama bana na biso. Aza mama. On a ko lobela Peniel ma bete na taka bana. Très bien. Naza so na prière. Nata ne ba pesa nga mama kisinjora bonjour. Très bien. Sur un jour bata la vidéo na nga le maman ba on a fini maman là. Et après tout ça moi so aboti na pasteur na biso. Na lo bane kaka atika. OK. Nyo so sala esimba te. En nom de Jésus. Pour pasteur Mike Kalamba azali nzambe. Nzambe mutu atinde na mokili bakutana kana mokili bakutala mwasta mobali esimbite na nzambe mutu longola Peniel. Épargna et pemela Mike Kalamba pour moi na Peniel kotel ka bomoni ka bando zabolo na so vérité zabolo yem ta kolina poto quel est l'homme na na poto ngel bani zabolo mais c'est criminel zabolo oui kutu ya sala ya mabe totala na ba vidéo ti lelo vidéo etika na batu bana soso batelon so bakoli ba fekana est-ce que ya tena compte kaza mama ya bana mibale atena compte pour bana na ye akomi na bana misatu auto bota bato sente bato sente yo zoko c'est la Peniel makambo bato sente auto bota asa mobali na bazana zana mwana bato sente mais est-ce que makambo oya salara ninga agissaka na télévision atena compte que bana na pe bakokola lobi bakoma ba responsable eloko bosana eloko bosana ngapsi na comprendre te bango bakola na nazo bana na putu bazana ba maturité ko le quand même biso to kole ana Kinshasa parce que tala ce comportement ya Peniel mwana ya mutapoto atangi na poto asisi ba classe na poto comportement ba na poto siko ba makambo oya salaka bani bazokola bana ndo basoto ke kuna na église nde balanda tanti Christine ona mususu na bi anglais na munoko nde mai taka bana basela na ba téléphone bayibi ko manie iPhone 15 na biso ke ya ko santé mai les okola siko nde bakota na ba YouTube bana siko ba se retrouver tout na mutakala mama obi ko bo dire bana ya bakomona kango un jour eso moni mutakala mama tala siko aza danger pour na bana aza ko mutu akoloba lisusu te abima na vie ya pasteur Mike Peniel olinga te Mike Kalamba aza nzambe aza mwana papa Kalamba Zénith ebetama kitoko stade des Martyrs le verset jibi surtout toza wana abotama pasteur biso tout toza wana abota mosela nzambe
Obini. Il bâti que l'église té. Il y a bouton de pasteur à Tongel pe bâti église. Ça la bâti musu bâti que la bango hérité. Bâti bâti que la bango. Il y a ticket là. Merci Janvier. Mais l'idée oui Janvier ça les là mystique. Les là na kanda. Ça papa na yé. Pasteur Mike. Ouais papa na biso. Il y a bâti que l'église. Il y a bâti que l'église. Ça appelle dans ça. Moi les copo il y a basé dans Nzambe comme cop mo sans retour. Ils a battu musu baza ba pasteur mais ba boti bana ba koza ba pasteur te mais les locaux tant atiki ka église mais moi pas comme ba mon pasteur atiki une église mais ça na batu musu ba botama déjà pasteur ne ko ba mai karamba abotama déjà pasteur atongeli batu église na ndenge ki pasteur ça na batu musu batika un héritage mais ça pasteur te yo ba linga ba combattre pasteur mec gauche à droite mais et simbate. Très bien Janvier leader au Baksani pour mamba pegnel parce que asa dernier mobali na ye pourquoi pas le ba makamba mobali na ye est-ce ka ko tika pasteur ali ko mobali na ye na ebite ko bota na mutu soke zanga mobali ne baka papa mwani po bakabona déjà mobali ti aliko tika maloba mobali ne o wana bazana ye o bazana ye bato bota ye alo ba makam na ye siko falo ba ne makam na ye parce que azuda mobali mususu azoda mobali mususu azo esimba ngo tetani ngazo fingama oui il faut azo fingama na ba commentaire ata kutu o mutakane ba finga ka bongo te o azo fingama o babi bato ba monyo kwa kindoki po yo moko sa ba video Uchiki mama pasteur Mike bana bazale obike na concert ya Dallas ayaka pasteur Mike Kalambai ya Dallas ayaki esimbate atada ya la popo ya la basa après église à côté na hôtel o akemona pasteur Mike Kalambai ba pekisa imabe na concert à Dallas wana kenda kake mona pasteur Mike Kalambai ba pekisa imabe batinda ba mission batinda kai mais aussi simbate baba otoka ka okutana wana za musela nzamba solo. Très bien Janvier. Alors le gars mais regarde Venabiso futur sénateur hein Venabiso Quadra futur sénateur na Sidou Bangi futur sénateur azokene samedi ko sabana Sidou Bangi azo postulé comme sénateur Venabiso Agbada musique ça passe ya tu sais ba musu ba pension na bango ça musique était ah bon monde va se changer fala se changer ba toi musu ba postila ba zwate ba linga ba kima mais fala di bozunga vie ba ngaki nini sénateur TV l'RD de yo musa kana musique bien to c'est na ba question de J'avais toi yoka j'espère que vous allez m'accueillir avec joie et que je vais rentrer. On va repartir à Kinshasa. bien. Ngana bika futur sénateur Azoya Simon Ikamba les jeunes millionnaires les créateurs des emplois petit béton il on a des pena futur sénateur bato ba sima mboka hier ko parti politique na ye asala zo soutenir pe bato azo sa mama minene Simon Ikamba ya futur sénateur te ba fait bazonga la musique ntoa te bakete ah wala panga kimo mo te to benda ya kozonga ba fait musique ça fali de se fala boyemba bien bon ba fait tika boyemba ba fait balembi te fo ba yoka fali bien o ki mate fo bazala na fala zoyemba oh ba okende wapi fe boyemba ba politicien mo botikela ba fait Zakari botikela to asala politique fe bo sala musique o kufa ba musicien te bokima. Alors, leader, un mot d'encouragement pour Navien. Nazali kama lo batenga na bika le futur sénateur Simon Ikamba ici le na lo bapona pasteur Mike Kalambai rendez-vous ça le 27 juillet dans stade des Martyrs na bika déjà RDC Brazza Angola pour tout autour de sango quoi et puis na le 26 mai oui azobeta na Zénith de Paris tozane wana na Zénith de Paris yozala yozala c'est non que concernant ça 5 ans ayo tozala na 5 ans ozana ba entraîner na ba sortie na olingi il fallait passer mukanda aboka ngunda te na mukanda na mukanda na nabi kenana alendele honorable asomela nga bien na passer mo ko sumela passer Mike non c'est ngai voilà leader américain yoza parmi ba icône il y a porte-parole lelo kota là peut-être que à chaque moment na ba sortie médiatique sous ya ba porte-parole ba différents orchestres c'est comme si ils ont dérangé ba leader neto sur la boy ndeko na biso dadimo là
alekaki na télévision pour la promotion il y a album Chemin de la gloire. Peut-être que va propos moi c'est ça qui l'idée ba propos ni na ferré. Alors na ferré à la classe. À quoi ça a été? Alors qu'il y a solo. Bon à cause. Bon à cause. Bon ah j'ai fait raison sous classe. Il y a mon roi t'as pas son à classe. Et ça son à classe. Ah que nous a diplôme d'état. Ah OK que nous a diplôme d'état. Est-ce que Dadi mola Ramayele. Dadi mola Azamayele makasi. Oh, mais est-ce que ça que c'est manqué na faire été. Te za nango njirte nga kuna kanta fingi. Classe za na mabete, classe za bien. Qui est na campus. Okuta ba papa ba 50 ans, ba 60 ans, ba 65 ans, ba so reprendre tilelo. Ma benyi na loba. Na papa na aussi sa doctorat l'année prochaine. Ah oui. Oyoki siko. Omoni watu ngo sakana dadi mola 3 na zano na orchestre. Respecter na. On sakane trop. Bandane mouvement mouvement za bino mi ba. Dadi mola. Bon tene maison mère. On négligeait fort. À ça là fort pour questionner matin. Na mona zala na parce que ba suspension trop. Aux albums c'est les marches. Na le bloc qui te roi dadi. Biso si to longa la biso. Hein? Biso si to longa la biso. Ndako dina bitoke sana kuda bulango te la oso atata. OK somba. L'idée mba apote zara batuna ete. Telenga longolanga. Telenga atinda na page na ba spiritas ba finganga. Pona nini mama wera. OK. Et tala kutu yete. Ako benga pela téléphone. Ah njora ndeni mama yoki yaga na tusoli. Voilà. Famo ninga gazanga. Ninga kulusi. Ezandule kenda bongo. Wata yazo angonde. Faire façon à classe. Les églises c'était ça normal. C'est normal. Donc dit mon face au là. Mais dit mon yobo comme ça no fona no kesa na kaka. Et ça ni. Salaire à raté, prime à raté. Buto zela ba poto. Yogo tu voyais ces à raté. Yogo tu longa na yo. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, logo, na mili logo mais logo est amabé.
Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Des hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On ça va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça 2 jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango ya anti-poison oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato ba komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Ah bon beko wa te sala rata ani nga manqué pour moi de respect na âge on va donner mon parole à grand frère na ouais ça peut être dans âge ça peut être âge il faut protéger. Ouais, faut protéger. A protéger abatu na été. Se dit ba dia ta protéger abiso. E biso ba protéger abiso. Protéger c'est ba soule ka o ka ba protéger abiso. Patron biso ba protéger abiso. Biso ba protéger abiso. Ah yango na tango ba pesa ka slogan na chat date ba protéger abino hein. Boto ko ça. To finga biso to finga raté chat date to bi chat date. Est-ce to fingi. En plus biso to ba ndeko loba. Biso to ba ro finga to bo ça promotion mo ba protéger ape biso enzora. Peut-être ape na orchestre munene. Numéro 1 ya ba orchestre nyosa Congo. Siko yebisanga. Mais l'idée, est-ce que vous avez une inspiration à Tchad Touana et la moussa qui est musicien et belé et comment qui sont qui musicien bien Tchad date c'est comme si nous avons l'échec. L'autre monde il va Félix Oisé quoi Baché Badad presque tous les artistes musiciens Baché Badad et c'est là qui slogan on tu réfléchissais en quoi? Ouais slogan on a pendant tu outil poto tu beti Paris La Défense 40 000 places tu beti ING Arena tu beti OVO de Bruxelles 12 000 places. Tu beti ING Arena de OVO de Londres pardon Wembley. S'il te plaît pardon. Mon apoto, go tu beti Wembley, tu beti ING Arena. Tant tu beti Paris La Défense ba porte-parole na bango ya ba Congo batika ba fallait tirer rideau. OK, ba viva Kati. Ba Kati. Yango sko kanda na lobaka ba chadati. Mais ti lelo Arena nanga na lobana mona mutachada chite. Tilelo mutachada chite. On a le bain ngota double. Hein? Double. Nous sommes à 40 000. Tu as ING 16 000. Double ya wana. Kokera fait la bimi. Nani? Wazé quoi? Wazé betaka moko. Kokera na ye wana bimi ve wazé. Abeta moko. Abeta nini? Eza beta. Adidas. Kokera fait wana bimi. Oh. Aluka kokera na zo bisali nga ko diembela fali ko diembela fali te batula te habité yo photo kokera kokera na to fandi botola la raté nzamba la raté banda sa taïba mbeto ta kokera faire nzonde et ça ra fait wasi quoi mais yo comprendre debout ba ndeko bundo ba faire temps autant poto bakangai vient na ku fera verkis il fallait baler là na nité na nino na palais du pays si ko faire fire beta na spana mais wasi ko tellement zalaka chef kuna aboyaka écrit là bango ba problème entre nani wazé quoi na faire ba do kanate ce que biso doit comprendre denzo ande ce que tu comprendre nzo kande ve wazé quoi ebike kokera na e OK ezala faire tant monika faire ateka Adidas Arena yepe ba moi ke
Adidas. Tu comprends? Ah, tout le monde a pas sa pamba, bah rodé mais biso pamba. Ils ont des coquerets à faire les affaires oisé quoi. Ah parce que Félix Oisé a bêta rapesta de martyr a préféré. Yango wana amoni mutamaele. Coquerana. Yang coquerana eh. Coquerana. Coquerana. Ya yona. Yona amonani. Amonani. Eh non, faire azo peser trop, faire azo peser trop. Faire azo kabeta na poto liboso faire. Faire abeta na poto, abeta conseil ya malonga beta. Faire azo kabeta Olympia beta ba conseil to ba bazana beta Zénith. Ya beta Olympia. Salle mythique monene opena ba respecter ngo pena bien na Chilelo za Olympia. Opena ba vena biso to yoka ba seigneur lèche ba bea banani ba beta ya Olympia. Ba seigneur Taboulay. Seigneur Taboulay. Fali pas banda wana. Fali pas banda wana. Eh, salon eza salle mythique eza ya histoire. Bazeni tana ya basali mo batonga skema Olympia batonga ngokala. Eh donc les lots baso interpréter que Félix Oisé a appuyé par Fali pour na ko bondisa faire. C'est même pas. Amoni nda adversaire na eh. Amoni nda adversaire na eh. Ve baso ka ndo luka adversaire na mboko banda kala. Les Rwando tout à fait Kofi. J'en ai fait Kofi bando za la mingi na papa Wemba. Mais bande ko diem la mais lelo penda ve na so Oisé quoi. A se retrouver penda adversaire. Moi ndo luka pe karma pas d'état. Kasi on a lobby lelo penda se retrouver penda adversaire na ye Ferry. Dombanda na ye Ferry. Ferry adversaire avec. Bandane penanga. Il pas OK ni. Mais faire azo peser makasi. T'es à un niveau to abeta on peut que se retrouver na différent na maternelle. Wazo kabeta musique kitoko. Male mambwa, chéri chele za. Lelo soto chele lo borna. Fimbu. Référence. Référence. Ah la référence na mboko. Obi ka na référence mo on apena kanga ngo venzo obi. Ni. Vejalo, nze mwana mbela vejalo. On a la kanga ya on a qui songi to. Te zanzembo. Te oh. Zanzembo. Etikala loti na YouTube. Evre pene ya bien faire ngala yoka ya. Faire ay mango so na ba concert Te mais etikala déjà na YouTube. Eh etikala. Etikala. Comme si 1 million de vues. Eh les kakutu. Eh on est les quatre. Nzembo wana. Na Kinshasa nzembo affaire o batu balinga loka nzembo wana za. Vejalo. Vejalo. Ah tia garçon mo sujet loka wera. Et faire alinga souté, ça va juste ka erreur, ay mango so na ba concert. Erreur na musique. Top dali mo lo ba ke makamba classe bo monia façon ma classe. Erreur. Leader américain, yo ça toujours olali la mukina makambo. Hymne national. Même so décret dans ta langue on a ba page. Nabi mais leader américain ça alali à la muki. À la muselo. Alali à la muki na makambo. Bon marketing hein. Naza numéro 1 en marketing na Congo. Très bien. Numéro 2 janvier mutale kinga zate. Donc il y a na vanda qui na boulé bon hymne national là. Très bien. Bolandi on a sangisi hymne national zaïrois. Na debout congolais et puis musique a fallu link c'est tout hein. Diego. Ya to baron mukira monde. Vraiment. Hymne national musique a fallu. Na bisayo mais qui sinjora batu balobi mais qui sinjora par rapport à marketing ça va. Ouais ça va comme ça là na ngwana. Naza pona comme ça fali banzembo fali makamba fali musala ngana ye yango wana. Donc on a tema ramsute. Parce que si on a bien se rappeler bien yo mtoloma na batu ki fali gu. Fali lengi. Ya songit. Fali kitoko. Elengi. Musique a fallu lengi. Donc Nepso asa le seul artiste congolais ou sa musique kitoko na RDC lokwa ya sate. Aleki batu tout dans yemba na komanzembo et puis na kobina donc on a ba vision moko telelo amemi biso lelo na barena mututa komika rena siko yana ki stade France si batu bakata na année prochaine stade de France ah batu bakata nde Mike Kalamba e passer le baka année on a kuna 2024 on betaka stade de martyrs en tout cas pour ngai vraiment makambo ya basela nzambo komo ya mabe mutabanda mama beta stade de martyrs liboso eza passer Mike Kalamba mais to kamwe passer Moïse Mbia bimeli biso ka mamo kaka akomi mbamo kaka mais leader martyrs eza pona mutunyo surtout mais il fallait beta après avanté moninga tchaka déjà avant tiens après et to boité hein to boité yamulo bakindingu lelo lokwa ba sele promotion na ba lobela e yamulo bakomi ko finga passer Mike lo mabe na finga majabu c'est que kindingu azapouyer na batu musu bazotinda ya finga to yeba ndenge ni parce que basa kuna e monana soki alobi makamba Moïse ce que to loba netini to loba netini
so akumisi makambo na bango ale bando finga biso Mike afinga biso machapo to lo baneti. Voilà, to kana no extrait il y a chanson marketing. Oh marketing nanga. Aïe, maman, non, fallait go. Aïe, non, 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 maman, musique a fallu, musique a fallu, de la renta, VIP Bafana, mal accompagné, Banjembo a fallu, Banjembo a fallu, Kera amouré, Kera amouré, non tambile, kit complet, musique a fallu, Très bien, leader américain. Mais apparemment, en dehors, il y a marketing. C'est comme si Olinga a fallu na bolingo. Ouais, Nazarano fanatique a fallu. Très bien. Na saka berrer na vie mais ko son sauté. Donc tant to bananga droit chemin fala ça ino égleté hein. Ouais. Mais n'andima qui n'a pas sina bisengo. Donc na no fana fallu. Pena comme on ndenge bo marché na fallu, c'est comme si fallu peut masser puis na marketing na yo parce que ouais, yebi très bien tandima. Ouais, tandima na zonga na yebi. Moussa na ngana sa Moussa na très bien donc na très bien. Tu fais un biso hein. Tiba Coco. C'est un babi leader soka paquet mon outil côté est. Oh tu vas 1 million. Il y a un foot. So paquet mon 1 million. Pas tout longa pas tout kende wa. Mbalo atapenga 1 million. Mbalo atafala bokinga cracher na munoko na meli yango. Mais longi poa na meli. Sinel billet Jempo Expo. Ozo gata. Mbalo ata 1 million hier. Pascal Niak. Ndeza hadi boso na so quartier la tête. En footman. Non zonga te. Bapela ko tati so bloca. Au bloca. Non zo taka na bloca vie. Bloca. Oh, il bloca vie. Le bloca vie. Écoute tati. Il appelle écoute tati. 11 écoute tati. 11 Yango benga ka ba 6h. Apocalypse. Ba 5h. Écoute tati. Voilà. On est dans kana. Nesi. Nazonga ba se ba wata. Bon qu'est-ce que ça me bon. Pas numéro 1. C'est pas jeune talent. Tu as numéro 1, tout à l'heure numéro 1. Ce que vous avez tu as numéro 1. Vous avez souci. Donc wata elo na pe soka conseil yeba so na batuna. Amen. Yeba ko protéger batuna ozanga ka batu boye. Bato bo wuti na bango. Ah? Kando zanga. Azanga ngani azana lelaka. Nous zanga janvier. Tozonga ta? Tozonga ta. To ça. Qu'est-ce que moi yo so na mina bengo janvier wata o CPLT. Nana kumba makasi ya munene na nango ya lelo. Janvier bafana. Mwana mama na ketchup. Ya. Ata bolinga kumba na. Nataka ba mama balinganga lususu mana boduka. Nga mwana ba mama ngaka ba. Loka ba mama Tina Fatuma. Mulimbi. Balinga lo basena ba Irene wa kwanza mona moteme Chichi Chilombo. Ba Elise Zafila yaya. Ba patience mukendi de long jam. Ngaka ba mama. Mais batina nina kendo landa bakumba ba mibali doko janvier bafana. Ya. Dans l'idée yo lelo za son orchestre ko qui travaille sous ta pas invictime. Non, ici maman ici. Et puis nana âge na ko ça soit RRT. Si. Toi c'est la âge. Yo za pire petit papa chéri. Hein? Papa chéri pa ko benga yo pe ozongi pe BCB. Wana atana ndoto. Ataliwa. Atana ndoto. BCB. Atana ndoto. Ok, atana ndoto. Amona mama amona na ine. Pardon, atana ndoto. Babi c'est album après 12 ans. Non, on va que ça bon. C'est la promotion. Non, c'est la promotion. Et là c'est marketing. Ngaza besoin marketing, ngaza ne tisco fallait dans studio na bika obimisa. Voilà. Nga on va que c'est après 12 ans babi c'est album ici. Simba. Donc ça on a aussi ça promotion ya Formule 7, mais fallait qu'on sous studio. Ah au studio. Donc Mikolo et Zalaso et Belete au bandi sous
marketing il y a le bon off là T'as quand même son Marco aussi ça va yemba. Voilà. Ya. Copie bakisa. Copie bakisa. Futur. Tu sais pas papa. Futur le boss. Ezoya. Tolobele. Ngala boya fali no moninga. Baboya fali. Tout ça qui pas fali, tu as pas mis ça la fali. Zo aboya fali. Mais na mai kalamba inde pasteur ko sakana te to za wana. Wasko pasteur na biso. Homme de Dieu. Wapena pasteur na biso, pasteur na biso. To sambela hakuna. Pasteur Mike Kalambai. Ya biso. Donc, pour aussi ça le comme conseil Zara que non, toujours peut ça conseil na Peniel atika ba sortie médiatique inutile. Non, Peniel ça m'a bien moi na ko kolobela makama Peniel te po na respect ya bana. Soki bana bazara na kati te. Peniel ndo sambwa. OK. Na munoko ngana no. Na Janvier. Na Patrick. Na Messi. Na Diego. Peniel ngabika te. Totande bana. Bana bazara. Ngaki sinjora. En tant que maman, toi, moi, de la femme, la Seigneur, pardon. Osa maman bana biso. Tika pasteur Mike Karamba. Na respect. Nga pa na bi pardon. La Seigneur pas pardon. Osa maman nene. Akota ba jeune. Osa me pona batu ba bika. Batu ba zo ba misala. Na sima. Na ba jeune yazo kende ba ngombo pasteur Mike Karamba yazo mata. Pasteur Mike asunga borphelin, asunga ba veuve, asama minene belé, surtout on a prière zo mona ke batune ba ka kolela, bata ba maladie, a pesa mbongo batu ba bika, muta ke hôpital, a tant que c'est étudiant, ngana zakana pasteur Mike Karamba. Aza nzambe, na Seigneur pardon. Penye nga. Toi la moi de la femme. Moi na bicho. Yebe moi si ah papa bana. Voilà. Histoire échangée tata papa ya bana na yo. Oyebi bakoka kala batanga ya mingi te babaki. Libala bani kufaka te. OK. Mwana oza obala yo ozalana. Mama nani, papa nani ozala. Totika na famille. Respect na mosela nzambe. Très bien leader américain. Alors dernière question. Obi personnellement Natala on a dit ah Jora za mutunanga Natala Rosco trop. Bah un moment ça là qui est un peu lelo awa lobby kuna mais au comme une maîtrise. Na comme une maîtrise âge. OK. Toi sur âge on sait erreur. Très bien. La vie toi na âge on sait erreur té. Âge l'héros. Vous êtes sur numéro 1. On va sur erreur lui. Toi na fallu numéro 1. Monsieur Kitoko. Toi na passé Mike, passé numéro 1. Auto tigane na Congo. Toi c'est erreur. Toi na ba numéro 3, les 4, les 5. Toi ça la raté ba 10. Na maîtrise peine kota. Na kota maîtrise makasi. Bana utape poto. Na mona grandeur ya fali. Na mona arena to beta Paris la défense. Bozalate na mona mindele ba yamba banzema so lingala. Très bien. Na mindele ba somba billet. Na mona bantué ba Haïti ba mexicain ba na mona be colonio so mokili. Donc na comment la maîtrise moko tout ça comme ça la malamu quoi. Très bien qu'ici. Par rapport à l'expérience à boulot ça nango maîtrise au commis nango ezo se payer ça ba grand prêtre tout ya ba musique o balingara ba médecin no balingara ba musique balingara on a usa placement na fali na yo o banana ye les lobos to bana pasi ya na tika le shake na bele ba pesa no chance te na ya F victime te ba pesa so chance te ba pesa so chance te ba to pesa so kwa chance zalaka Edi Badia ta directeur. OK. Papa Edi. Directeur. A tira to répétation on a manqué pas. Vient na fait bonne market. Après ça fallait chance. Fait bonne market. Et puis vient na zingeti le rakaba. Et puis ba Richard Kabala. Voilà. Na vient na som suto zara na e Chabani record. Après ça pena TV na e pena sous le Kaouka. En tout cas. Na fait Joka Kabengele pas pesa fallait chance. Oui, Joka Kabengele oui. Merci à Joka. On a fait nos pesa carré puis ça peut falloir surtout honorable. À l'époque Zakari Baba c'est vraiment des en tout cas tala lelo ngadi na rata na kenda meza trop tard non c'est que là les gens récupérer ma banga na mi bali ba kenda na pa nati katanati bakatanati tu viens le colo akata ba warrior fallait que tu te ba warrior donc pena so à la popo ya la baie benzo a récupérer ma banga na o bando ba kina vida mais nati pas bundeli fallait trop quand même il y a dinemi il quoi Zakari
Lokanga, loka di badiata. Loka 50 nani? Na simuta antima ko bebisa ba relation bele. Relation ni na bebisa nini? Ya Simba Seda fali na boko benga na Simba Seda fali. Nga Simba doka sema maboko na oteka na moi makasi. Ba wonja poto bazandu. Banjili. Voilà. Ba ipen. OK, idéologie na yo akala ya droit chemin wana na moni comment ça la manami kilia. Ba osteka ba mafuta mbila, ba marketing bala wala mama ba wario. Mama ba wario. Donc tu le bokata yi. Kala. Soki okutani na nachi lokola zoto sate ya la popo ya la baille. Ah bon. Popo. Oh, soki okutani na nachi lokola zoto sate ya la popo ya la baille. Ya la baille. Ya la baille. Ya la popo ya la baille. Pichu. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nachi to sate amaka patron. Amaka patron makasi. Yo zana likamna mutu mususu. O manke patron. Ba manka patron te. O manke patron. O manke patron. Mais yo baka yamba kindingu so yambi pe kindingu. Et ça la bino passe. Ayamba. Et ça la bino passe ba wa. Ayamba. Et ça yamba. Amote ça yamba. Soki okutani na nachi lokola zoto sate ya la popo ya la baille. kata nachi kata. Kata nachi kata. Kata bakata. Kata ya wili museni. Bakata ba nachi bakata ba grâce. Ah biso maka kata. Kata grâce bakata. Temo. Bakata. Oh, mais ngana moni grâce me pa ya pasteur Mike Alambai. On est église. On est église. Il faut que tu sambela. Azana grâce dem, il faut sambela ma. Milima bezolanda. Elandai akatana. Akatana. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et ça a été une très belle émission avec Leader Américain. Comprenez que Leader Américain, ça fait plus de 7 ans, 8 ans à Yambaye Souté et Sali bien. Alors, janvier, tu combien de sous qu'on a été quelques salutations à Badoualandi. Ouais, on a fait ça à Badoualinga, surtout ma maman, la vie Nangaï, Badoualinga, Laura Yaouli, Michel Kodamboka, Jordan Fonseca, super play, et Irène Wawa, Kwanza Mouna Moté, mais Chichi Chilombo. Nabo Sente Igo Boss Mwaka, Papa Mapango. Motema Clarisse Massidi na peso bamoto kaza mama Tina Fatouma babi molimbi wana penda mère na biso ya palais na bosente Elise Zafula yaya mututu alingo benga janvier bafana ipupa plus 243 89 50 53 549 na bosente honorable Alendele babi tona majabu azalaka wana majabu honorable population nazo biso azoliesa Nzambe batela papa Roy Bondo na mama Miriam Nzambe batela papa Roy zeno no bakama pia makamoza awa Nzambe batela majabu batela papa Roy Bondo na mama Miriam motema malamu wana ezaka sute na Kongo oba sa pona majabu oba sa le pona bana azoke a créer emploi bana so ya Mikel Otoman lo ba artiste nde ba Michael Jackson ba utala ngo bomwana to so bona ngona majabu manke ba ngaba bebisa bala moko ndeno yebi na ko malgré ba petana kindingu ba tinda ki abebisa image kala majabu ba tira batu ba poison omoni ezaki bien te fallait ka kota mwa mukema loka baza batu Nzambe kindingu abi depuis pasteur Nani Moïse Akenda majabu ilala depuis pasteur Moïse Mbi esengaka kende bandane pasteur Mike Alambaya ya majabu telema majabu telema majabu kitoko mamnoso yake kitoko bana non matande toyebaka te ba innovation pasteur Mike Alambaya kilango talo majabu zaka likolo biso toza bana papa Roy Bondo toza bana papa pasteur Mike Alambaya biso to bani ko samba na isangi kuna ko tapa lutumba na lingwala chito na kuna mais l'idée c'est aux apena mundi makala kuna biso pasteur Mike poka na sambela makasi sona ke mona saka ba direct ezate voilà, juste quelques deux personnes. Ouais, on a fait ça quand Rodrigue Matende, Motema Aziza, na maman na Kache Bafana.
Merci. Merci beaucoup. Massa, juste deux salutations. Si. Fondation Tabita Dorcas, c'est ça aider Borfelé, maman Mireille Chouba, voici un pembe à Bengana Bangina Palais, il y a Chumas Massamba, maman Élisée Zafula, Boula Moueleke Bele, Yagi Basket, double continent, maître Kori Makengo Peinture, maître Pato, maître Blaise Bekwa, 5e dan, coach le pic. Merci beaucoup. Voilà, leader, Tokomi Nasuka, par rapport à Badounia Sobalandi Biso, au Lobanini pour un. Ouais, c'est pas maman Loba. Ok. Dès que orchestre F victime et voyager les lots, Bakei Pointe Noire, Babette le 28, après Bakiti Brazzaville le 29, le 29, pour patron sur ta concert mon Radisson. Ok. N'abissio, son prix. Il y a billet somme. Il y a billet silé. Il y a billet silé. Il y a billet. Bon, on fait quoi? La personne qui a Rambo Zarabe, bébé Christiana Zarabe, Agomoninga Mabanga, Coco Zara, Zara, Ataka Zara, Zarabe, Obi Magambo, la musique est congolaise, c'est la soute. Il y a compris ça va programme, bonnet, tu vas misser basation dans le programme. Ça va programme, le 6 juillet, le 6 juillet, tu es à Lyon. Namboka ba Viki Jenny Mokonjamboka Lyon. Aboudou Samba garçon de chance à Zawana. En tout cas, billet de qui toko, billetterie qui toko, Mexna ba Wario tout. Le 13 juillet, tous à Bordeaux. Na ville, il y a ba boss des boss, Nikes Tikaya. Mon patron, mon boss, tout à Bordeaux, à Bordeaux. Pour concert à Bordeaux après 20 ans. Et bien, tu as sauté. Falazo Betana. Et puis, Alibola Mokonja Dijon, maman CC Guilain. Tout à Lyon à Bordeaux. Et ça va bien, Babimbalo, vacances, été na biso na Lyon, na Bordeaux, fallait lengi. Et puis il fallait mignon. Ba musicien à Congo. Ba musicien à Congo. Ba musicien africain. Bozana bino kitoko. Yo makambo ya. Omoni ba musicien africain. Ba musicien à Congo. Bango kitoko mais ba ke fali mignon. OK. Oh Jeannette Sate café au lait. Ba musicien à Congo. Elengi. Elengi elengi. Ba musicien africain. Elengi. Elengi elengi. Bozana bino kitoko. Elengi. Elengi mais boye ba ke fali mignon. Elengi. Elengi elengi. Ba musicien à Congo. Elengi. Elengi elengi. Bozana bino mabete. Elengi. Elengi elengi. Na boye bino te. Elengi. Elengi mais boye ba ke fali mignon. Ça a été un réel plaisir pour moi de présenter cette émission. Mesdames et messieurs, j'avais reçu pour vous leader américain qui s'injura. Alors, désormais, bon, mais ça va. En tout cas, Nengo Lobi, mon pas au futur sénateur. Non. Futur sénateur, Azam Moko na Congo. Simon Ikamba. Petit béton. Petit béton. Le créateur des emplois. Et puis, on a IRCO, parti politique. Tant que vous comme futur sénateur, vous avez un parti politique. Oyo Kambarabat. Mais pourquoi on servi à servir les Congolais belé la musique? Où est la politique? Où est la tango? Où est la tango? Il y a un petit béton. Simon Ikamba. Bango ba futur sénateur. Azada na IRCO asunga ba veuve ba orphelin parti politique wana IRCO. Et puis tara le créateur des emplois. Merci beaucoup Simon Ikamba. Petit béton. Kata bango Simon. Voilà, au revoir à la prochaine, bye. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongisaki Daniele Nalibula Bakosi Baye baluka yo na solo Baluka yo na komikitisa Omimonisa na bango Konini na
basinga batonga bachola balobinga na kobala te yonga nzambe ya bokeseni nzamba bikamwa osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.